eloko moko on est clic wana o bango basali eza bato balinga ba congolais clic nini ya yena individu fali kupa ko mutazo tinda eza individu wana parce que individu wana ayela biso Macron mutu abundisaka Congo oya na ye awa lokola zaka camarade ya copain na yo viveni mais ya viola longue jambe a viola longue jambe bamblo musuto neglijanga mboko ayiba longue jambe mwana nani oseku manike oseku bayibinga bomwana donc de longue jambe boya kobeta likambo ya bisanga na kuya bena sanga boni na lelo mona vie tout sanga mukono kufa olo batango na famille mais na monga nde bebi bonalo wana longue jambe de sobo de longue jambe bisanga ya na lala na mona kaka na nzoto bilambe za lisusu te somme ki na R9 na okangisa na lesa yo na lesa bana na yo na sombela ba mwana okisi ke bana nga bebe ta l'esprit yo kuto ebinga bien so na mina beta ka ba mona ndako na ekweya po yo mode wa mutali boma bakanga ba chef ndeka bomona to ke le aéroport na bongisa manzaka sommes prêts à partir donc Manick de John bilambe za suti c'est abina mona maniki akangi yango na maboko vina ngai bibi ngai sete oza mobali roi ba photo ezate musa eloko le quoi nini ezate ba photo le rôle ezate c'est eloko a viola de longue jambe wana yeka c'est individu ya fali ebo yo ebite ke po ba commissaire international o balobanga na za po kofi amemaka ye na poto alors ba manix wana soki net bazopinga bato lokwa ba kofi net biso to boya wenge te wenge matisa faire avion emema Côte d'Ivoire emema Kenya to wanga mote pour faire vola à comme international grâce ya wenge musika 4x4 tout terrain BCBG et le vola qui ça Kenya qui ça Côte d'Ivoire ozomona te ke tango mutu azoleka kotenir bapropos moko boye na bachaîne yango bon nayebi te azotenir bapropos moko boye c'était ata te mamo ozoloba ozokosa tozolinga tofingaka bato banda bina fandi banda tala yo moko bani vina tellement nakoloba na moto eloko oyo nga mo eleka ndenge nini nakoloba na moto eloko oyo nga mo eleka ndenge nini Manix wana aza eloko te na mboka oyo d'ailleurs kutu mpe ndenge aza wana so bakangi na fali bakanga na ye po baokanga fali osali nini tant jour baokanga fali baokanga na ye baokanga fali point manquement falta de respect falta de respect manquement ya respect obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin ba invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mokolo fait tilata mabe maison divine abosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boete vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Estengo officiel plus télévision. C'est l'heure de votre émission Clégie Show, Clégie Moto, Clégie Show. Une émission qui est moi, votre humble serviteur Clégie, mon pongo Zeis, mon Komboso. J'ai toujours le plaisir de vous présenter la chaîne Nabino Bonava Mingi Congo Estengo officiel plus télévision. Na betara CT na bato ba comprenant pour SMT. Bakende kozwa yango vite fait ya mbango ekosunga bango ekoyede bato ebele kuwana SM parce que ebele bape na bamoralité te faut tobanda siko kopesa mpe toli na bémission bamoralité mpe ebele eza te mayele mpe ezozanga kibomuntu ezozanga mpe bato ebele mingi tokozwango na SM éducation civique et morale soki tobandi koluka koapprendre cours wana tozala batu na vie toyeba kovanda na batu na société c'était juste une petite conseil pour na bato bazo vivre na kibomuntu te bazui kibobango na kibonyama balati na nzoto bazui bongo batiango na place ya genou batiango na bongo bakomi ko réfléchir na sima mabe wana pona bango eza lowa logique mais biso tozongisa bino na nzela un grand merci à toi Armel Oumou.
asala ya bomona image na ba TV na ba téléphone na bino pourquoi pas na Montréal Berlin ngami te mutache Lox na Kibukolo Berlin ngami tu ngami te c'est à beba c'est à pola c'est à muzika a Chelox na Kibukolo bato bota l'émission bo commenter bi makambo na loba iza normal na Kibukolo mutache Lox ningi Berlin a Chelox na Kibukolo la pesi katifo la bambote belé encore une fois merci na Awachibasu pourquoi pas na confrère na ngamuna azawa la pesi pena bambote belé général manager Clovis film pas je te salue pourquoi pas na Mama Doris film pas grand prêtre Maya Moto le 29 Soukaina le 29 septembre sortie officielle il y a Griff Mayamoto et Janita Mou Business na peso bambote belé nazanga moto nazana un pas to la na vite fait à propos il y a Ferregola Jésus des Nuances papa Hervé na évité soki Armel Wombo fumula déjà invité na ba monae c'est l'heure de Yampak bonjour Yampak bonjour na bagouloise ba gladiateur et puis bateau pe balinga la bonne musique bonjour na bango et puis vraiment bébé fa alani la gauloise na PC mot de place ça neni muleka place ça vraiment merdi binga na kati ya Kikolo vraiment merdi binga donc pour somba montre ya cher vraiment montre bien pour pas merdi binga na Kikolo wana donc gaulois to voter papa Hervé na AEA donc papa Hervé aza nominé wana na best francophone donc to catégorie 1 donc gaulois ni sur gladiateur so côté na ba page tout le monde comment il faut voter artiste tout la kake to les karabango vraiment na ebele il va bien sa notice de moi et puis ceux dans la zone fait za Schengen yanga mo mettre cette balebele na bi dimanche porte-monnaie magique azana mabele na taille na yo aussi là donc azana mabele vraiment dimanche et puis président avi manu mwendo ka neza bongo bokelanga type bokana te na linga iso yo bokenga na ena type bokana na Bruxelles mwelo wala neke président type bokana nga mobera na pesi na moto na batu nanga ba maître Gengo maître Waza ba moto te ngando maleli donc batu nanga tout ça on a vraiment tout voté Ferregola Jojo Malonga tout voté Ferregola et puis Jojo Kabuya tout voté Ferregola Yampaka na benyo lelo ebisinga ke show nazana mbakam il faut na loba mikolo tu ko lekala mono ndezo pesa bino kana manix a traité ba musicien tout ba musicien local ba musicien locaux Wera local JB local Kofi local Ferré local il y a qu'une seule artiste international Fally Ipupa siko bino teke ba golo ne pesi bino kanda non biso ko pesa biso kanda te parce que Manix ndenge azali wana casier judiciaire na déjà za ya kubeba ezara ya kubeba casier judiciaire za ya kubeba po c'est un individu moko o azo comprendre le côté musenzi individu tout yena finga chef de l'état mais oui non atteint chef de l'état que aloba ke biloko o atena ba propos atena pour la chef de l'état en tout cas torchon afinga chef de l'état et en plus tu comprendre eloko moko on est clic wana o bango basali eza bato balinga ba congolais ya yena individu Fally Ipupa po mutazo tinda eza individu wana parce que individu wana aela biso Macron mutu abundisaka Congo oya na ye awa lokola zaka camarade ya copain na yo vivendi Yampaka la bien Manix wana o to juste wana Manix wana azalaka pa ya Gilwan babenga naye aye pa matata ponyo babenga naye siko ya koyebisa biso aza na titre nini pe na capacité nini asala débat contradictoire na moninga mobali bumi akokate lelo comment otinda ke bakene na justice osomona teza mamba buzobo na muto yazo ndima ke afingela e bato mutu lokola Kofi Olomide Rambo oya commissaire lelo ne ba koma ouela international premier voyage Kofi amema na Afrique du Sud musenzi abanda ko zwa yawa bwaki crachat po baninga bali ate yeka se individu ya Fally et bon yo éviter que po ba commissaire international o baloba kana za po Kofi amema kai na poto alors ba Manix wana soki net bazofinga batu lokola ba Kofi net biso to boya wenge matisa faire avion emema Côte d'Ivoire emema Kenya to wanga ngote
pour faire ébola à comme international ça grâce à Wenge musique 4x4 tout terrain BCBG et le ngula qui ça Kenya qui ça Côte d'Ivoire ozomona te que tango mutazo leka ko tenir ba propos mo boui na ba chaîne ngo bon na éviter azo tenir ba propos mo boui c'était atate ma mozolo ba ozokosa pour traiter oloba mutu roi yé l'individu fali musenzi akoyiko leka pour musenzi za maladie incurable et si la raté musenzi atopese ba million ozaka musenzi musenzi taba bio abongi ozaka musenzi musenzi ata salini aotika ata somi mitu caché ozaka musenzi mwaka liboko go portier nini go portier maboka na porte maboka na musenzi mutu aleka na vie moko ya bien o boma ba parents na ba edikai amelaka miliki alia ya ebele to mona ba na musique ya balia ya ute ya so ba on ba komaka na ba yogurt o ba on ba banda ba o ba wa basala bakenda selecté balata batate balata loïste tant to zone ngato finga rabat banda na pandia banda tala yomo bani vina tellement tata na koloba na mutu eloko ngamo eleka nini na koloba na mutu eloko ngamo eleka nini manix wana aza eloko te na mboka o d'ailleurs coupe ninga zawana so bakangi na fali bakanga nayi po ba okanga fali o salini tant jour ba okanga fali ba okanga nayi ba okanga fali point manquement falta de respect falta de respect manquement de respect ori ya beta awa aya na pesi ba wario mbote mokonza mboka fandi wana na mwasi na ye tala niveau impolitesse au moins musenze échange raté ba senzi baza ebele na mama musique ya mboka o lelo non ma musique depuis wenge e bandaka échange na moni ki musenzi enyezonga lisusu et comment mutakangina ba photo international mutasali dans sens international yango nazo ebate sens international yango nazo ebate siko mambo bango bazolo ba biso o bazo sala siko o lelo bango ba international gimsa o ba na ebite isaunga nuna ne fois boss ya ba griffe na ebi kasto gimsa international bango be ba international tout le monde est international même Patrick Beckham atana sipila on est international le mot l'orchestre ah qui dans le Luanda code de loi déjà plus de 244 siko to lo international on a zo ebate ça ni ya quoi pe ni ya ni to yebi ke na Congo atozana ba PD international azolonga ki sasa ke pa mobile joueur na Côte d'Ivoire alors que ça qui pas mobile joueur na Côte d'Ivoire net jumbal ni joueur obo manga pamba nani joni ni obo manga pamba joni na obo manga pamba obo manga pamba yo bien ngote nanu manga pamba nanu o bien ngote tango o biso o mwema munyoso ba osala na ba man o ezo na ba manite na ye individu fali individu manite bazo ya na ba distraction po ba yebi ke dynastie volume 2 na biso ndebi donc biso to occuper mutu tete ko tala dynastie na biso to ko tala ne il faut te voter papa Hervé na biso na kati ma mwana nyoso toza kunati ya ba griffe le king le grand sapeur na yebi ke toza kunate Jojo Malunga Brazzaville toza kunate biso to tala makambo na biso mutu na mutu akipe makambo na ye o balwa na kisakata mura muchinande mura muchinande Yapaka. Tout le monde a payé côté aussi les bino ba bolo bo baluki les papiers s'il fallait conseil. Papiers s'il fallait conseil. Quand d'amour ka charge ba bolo na Turquie. Na olega chef kitimi na biso ba bolo. C'est le alobi mabete. C'est le amoni na lisuke distraction elingi ekoma. Pour lelo mutu nyonso zo la dynastie. Papa, maman, bana, partout dans le monde, c'est la dynastie. Alors, c'est le hasard, ba œuvre na kati ya dynastie. Aso mona maman, nous demander distraction. O le 19, toza na tina ba le 19 te. Biso tozo c'est la dynastie. Yango c'est le na miso ya monde. Tali on ngoma me maman sana na ba distraction ezangati. Bon ngoma me ma famille na ba distraction ezangati na pour actualité za dynastie. O to na zo mona ba bo mana so ba obumana. Etali biso te. Biso actualité na biso za dynastie na biso tozozela na yebike Yannick Bosaka na Dej Mboyo
Jojo Kabuya batunanga tout do dynastie na biso tozo zela ya mona birango. Et bon on a bien ma paix c'est le na katone. C'est le lobby ma pété, c'est le lobby bien. Non mbala nza on appelle ce mot Victor donc c'est le lobby bien. C'est le lobby ma pété, c'est le boy na ndeke tokota na distraction inutile. Pour moi maman ne so ba ça na individu manix, na individu fali. Bango nyonso clique na bangwana. Ya ba kifu index. Ya nini? Ba Finlandais. Ba fait Finlandais. Bon, on va congolais. Quand on dit des faits là, en pluriel, Finlandais. Quand on dit des faits là, en fait là, Finlandais. Ni au fait là. Les gens qui utilisent les faits là, en français philippin, on l'appelle le Finlandais. C'est ça. Parce qu'on a ni les Finlandais. Fali Finlandais. Moutouna Msunani. Manix Finlandais. Donc, baza ba bita ya Finland. Ba fela. Baza ba bita ya Finland. Finlandais. Donc, baza ba bita ya Finland. Baza ba Finlandais. Baza partout dans le monde. Il n'y a pas qu'à. Une dernière question, on soutient la séparation. Maniké. Lui, l'homme jambe battant à sous congolais. Mais il y a viola longue jambe. Ah? A viola longue jambe. Bamblo musuto nilijana mboko aiba long jambo mwana. Nani? Oseku manike, oseku baibinga bomwana. Donc de long jambo boya ko beta likambo ibisanga na kufiyaya. Dena sanga boye. Na ne logo mona vie tout sanga mkono kufa olo batango na famille. Mais na monga nde baby bonalo. Wana long jambo de sobo. De long jambo ibisanga ya na lala. Na mona kaka na nzoto bilambeza lisusuté. Bilambeza lisusuté c'était. Avina mona manike akaringi yango na maboko. Vina ngai baby. Ngai se to za mobali lokwa ba photo ezate. Yo sa eloko te. Lokwa nini ezate? Ba photo. Lokwa ezate sa eloko te. A viola de longue jambe. Si de bokala loya de Bruxelles et puis Junior Mokul Bokulaka. Montunanga mu boza mystique élégant tour élégant de Paris papa na Jaden et puis Rodé qui panza merci na bakoli na sécurité là bati ka distraction ezane mikolo eza dynastie faire rigola ye quand est-ce que peut aux dynastie dynastie des choses yo kangote na bachombo nano limité mais be extrait na bachombo déjà na ba TikTok d'accord toko forcer te faire rigola force raté toko forcer eloko moko te Yvette Mbia za ba force za ba force netiment Finlandais a force ani yemoko azoke ko sombaka ba disque bako sa po bango bateka ba CD yemo azoke ko sombaka ba CD balo ba disque d'or yemo azofinanga bana mike ya ba Tanzanie bongo bakanga ba photo na ya Nigeria yemoko wana liso azosoka azosombaka ba trophée. Donc alors biso to renforcer eloko te biso yango moko ekoya na pete eya na pete yango nyonso na pete nyonso na pete nyonso na pete Ishalibuna vraiment Mishamulongo Prezaluba nyonso soki na pete bongo lisolo ezoyinda nani sango babenganye na Vivendi te na personnalité tala Vivendi wana d'ailleurs garçon wana ayo comprendre lima malibala na bango garçon nini no ibati Vivendi wana amwa mobali asa Karine ya Fali Ipupa te tika otanga Fali asa Karine na ye na ndeke baza ba ami donc Karine c'est-à-dire ami mal composé ami mal composé ami nini mal composé c'est-à-dire baza na ba cachette ba cachette yango ba Karine cachette na Karine cachette na Karine c'est-à-dire baza na makambo ya nkuku ekoyi ko bima na poisati c'est son ami Vivendi oui et ami pe lisu ya Macron que lo ningi ko salaki ka yemo ko ngumba yenda zana ba disque d'or certifié na lobby tala omoni makambo nyonso o baloba ba ebisanga certifié on ba futa bango combien ezakaka certifié on ezaka mon o bazo employé parce que disque d'or ba fabricants bazanga mutu apesa ka disque d'or eza maison de production
ne mutu akoyeba ke na bimisa disque na na bimisi autant de CD na mboka boye na tindi boye 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 alors etekami boye na sol française eza nombre ya boye donc faire rigola azan disque d'or ya Snap La Snap. Ah, surtout quand on cite Snap, tu kota siko tolobela yango te ponani eza mangamuso bato baolobela lelo baso boma nzoto eza mamikie esika tozolinga tozongisa musique congolaise na ghetto yo soyoka bana wana oyo babetaka libanda bando nga nasali boye nga azwa disque d'or na Snap basonela makambo wana Gims oyo aza kuna na badisque de platine est ce que soyoka Gims asolobela makambo wana alobela yango te eza batitre honorifique mutu okoki kozala nango kaka mpo oyebisa bato ke tala nabetaka miziki eza boye me bana mpe baolala likolo ya disque d'or te ntango yo ozofina osomba badisque d'or alo ozosombela bana mapangu te lobi ntango balotelengana na balabala ekoma mama Denis salisa bana ozomona bisika oyo tozomemamaka donc bolinga te toloba bamakambo mosusu oyo eza na ntina te na miso ya bato bacomprendre basens na bino. Vous êtes des Karim, nous sommes des garçons. Chez nous, les garçons, on dit ami. Chez vous, on dit Karim. En français, maintenant. En français, maintenant. Tu sais que tout ça reste en français. Oui, j'avais beaucoup de problèmes. Je ne parle pas français beaucoup de temps. Je suis tenté de trimballer. J'ai devenu goï-goï. Je suis tenté de m'aniciter partout là. Maintenant, oui, ce qu'on va goï-goï. Non, tout ça reste en français. On connaît. Tu sais les goï-goï, on a changé. Nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Et en plus, si je parle français comme ça, il faut parler à Tonton Clovis de me donner de l'argent. Parce qu'à l'école, j'avais à payer le Minerval pour parler le français là que je parle. Ah, ok. Donc, moi avec toi, on doit seulement parler à Lingala. Pas en français parce que j'ai signé le contrat ici à Lingala. C'est comment pour le programme de Ferrego là, Papa Hervé? Quand est-ce qu'il va voyager pour les États-Unis? Les Gaulois et les gladiateurs, nous sommes maintenant au moment de la sortie de notre disque qui est Dynastie Volume D. On ne peut pas suivre les autres et les gens. Et on dit quoi alors? Les gens comme des individus, comme des Fali, comme des Manix, nous sommes là pour notre projet qui est Dynastie Volume D. Et nous sommes aussi nominés. Ah, ok. À AEA. Donc, comment voter l'artiste Ferrego là? Tu peux l'expliquer? Il faut aller aux pages de l'artiste. Et puis, nous tous là, comme nous sommes au groupe de l'orchestre, vous êtes là, les groupes des amis de Ferrego là ou rien, Ferrego là de Issa, le vrai du padre, Gaulois officiel, allez là-bas, vous allez voir comment on doit voter l'artiste. Il faut vraiment voter massivement. Ah, ok. Merci beaucoup, Yann Paka. Ici, c'est. On parle que le français. Les vieux sages. Pour Minerval, la ligne, écoute, on français, attends un peu. Janitam, je ne peux pas avoir $100 là. Janitam business. $100. Ingénieur Maraboyembi, en tout cas, batunanga tout vraiment de na linga kaka tout zala. Donc Christelle Matazikanda, ya mettre Tcheka 15 Boda Fashion et puis bienvenue sur les Messi Penalty. Bienvenue sur les Messi Penalty. Donc hier soir ça les promesses à pesa. Romoni Awachiba surtout. Ah. Tout ça ni moi na e. Tu as vu Awachiba dans le monde de Goy. Dans le monde Goy. Moi je l'appelle le monde Goy. Elle a commencé le boulot. Hein. Il y a aussi, il y a aussi les inconvénients. Ouais. Elle avait vu les inconvénients en ville. En ville. Couper les ballons. Quand on coupe les ballons, il ne faut pas pleurer. Ouais. C'est l'expérience du boulot. Voilà. Ok, un peu rapidement, dédicace, non, parce que tout comme dans la souka. Isaouma, nous n'en avons pas boss. Et puis, mon pasteur, héritier Bongo, Yama Julia, Charlie Kabea, Gilles Semona Djoubou, et puis Doli Chalako, les padres, na Djoubou, donc, Batu Nyon, Sonyon, et puis, ce Christian Boaz.
président ba Gaulois nyonso na Mali. Na Mali. Tala siko degré na memambata. Tina Mali. Memambata na Mali. Goy makasi ya tina ngaka ba France CFA. Christian Boazi ko Suisse amutute. Eza na ngaka 100 000 francs CFA ya pamba. Ils ont combien de dollars? Bah $50 ya pas $200 ya pamba. Na nina sana ngaka eloko moko. On a dit que batunanga tout ya Turquie vraiment ne bozala to voter Ferrigo la Gauloise gladiateur to voter Ferrigo la et puis to somba dynastie à bas la distraction to qui ne vers le bi. Ah, OK. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci na batuto batali biso, merci na batuto balandi biso. Donc la si tu dors on te dorira. Si tu dors on te dorira. Lali balali. Ah, OK. Si tu dors on te dorira. OK. Un grand merci à toi, Chic Betoko, les barons de la Seine-Geneviève du Bois Paris, c'était Sali. Encore une fois, merci à Rigen Mola, le seul patron, le seul boss. Pardon, zone sa caméra, il n'y a pas de fausse. Il n'y a pas. Oui. Boara, Mouto. Rigen Mola. Rigen Mola. Rigen Mola. No moni ngaboi. Nzambe alakisi ngai soki yo salisi ngai loba kosunga otikoti ngai goy na bino nzamba tinda bino po bosunga ngai botika ngai te soki botiki ngai mami. Ah, OK. Pour première fois bomona na mandia ya propre yo les mandats nous sommes partout à part Genbola maître Kiambi Nalola bagoy bazali pleo kuna nalola Simo ashoka ka Jésus kuna nalola donc même nalola bagoy baza ba Pierre balia na sima Yesu Kochiko na peso bote 3 fois Kochiko kolela na ngeleki donc bosunga ngai moni batona na tangi Rigen Mola maître Kiambi Ah, les banquiers de paix escroquants donc ba combat les banquiers c'est sali. OK. To comme dans la soupe émission na biso, merci na batuto batala ra biso balinga biso. On se retrouve prochainement. Ciao. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow l'ango, jardin de laine. Invitation à boy, bon, mon fait il a ta mabe. Maison Given, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison Given, Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez.